Shalom, bonjour, bonsoir. En tout cas, nous avons essayé la famille, nous avons essayé un événement, événement pour ça, ceux qui toko et puis ça se pose ça ko lo balba ça bemi ça bande ko laka ezande akoyinda babi eza akoyinda awa to découvrir Aïda balobi deuxième répétition ba répétition des répétitions na minute répétition des répétitions la famille eza akoyinda. Suivez avec moi la famille bolanda makapni ezoleka awa bandeko na nga balobi ça chauffe ça chauffe donc makambu nde eza awa babi le 29 nde makambu ya le 29 makambu babi Aïda asekisi nga na niveau moko en tout cas tosekelongo nga na bino parce que le 29 oyo eya nde somo famille libote de mama Belvi Kandila patrona boza wapi yaya so okoti mbala liboso en tout cas osabone pour awa le 29 okolandango en live s'il vous plaît bolandango en live na chaîne na biso donc s'abonner. Hey, yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya baartiste ya grande renommée oyo eyebana ezali showbiz yaka kovivre pe kofete 7 ans ya Belvi TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwaki te depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo zwa billet, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebe nanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa osepela o vivre ambiance oyo nano tikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui Susute na kolonza bobilinzi la nayo nani atalilaka ya selo bobilio la vie la vérité le schème mosusuti et le coucou les gens si la fille est née mon elle bosso ma belle fille ya baleki ebele ya famille bota voilà. Après, ce rendez-vous le 29 mars. Dila mususu te na kolonza bobilinzi la nayo nani atalilaka ya selo bobilio la vie la vérité le schème mosusuti et le coucou les gens si la fille est née mon elle bosso ma belle fille ya baleki ebele ya famille bota voilà. Après, ce rendez-vous le 29 mars. Et voilà la famille, j'espère que Bolandi, voilà vraiment la carte showbiz. Quand on a bino, en tout cas, bah répétition au salama, en tout cas, vous savez au salama. Vraiment, tous à prête na préparation de les 29. Famille libo t'as pas de distraction. Au moins événement oyo, bah jaloux, bah li bah distrait biso, bah jaloux bah sali tout pour bah dans le balobani. Ba déstabiliser ou ezali événement ou ba sali nyonso je vous dis mais ba longi biso te poto za bala nzambe yango la photo continuer toujours tout tika petit to continuer peut toujours ba prière til le 29 tout ça que to ba te fili événement non to continuer ba prière ya bitumbeza makasi l'événement o bitumbeza li niveau bazo bondisa bazo bondisa événement ou le 29 okoki ko imaginer te. Mais bah c'est craignant sur un dévoilement après. Na bina moment où tu as na pose toute sa promotion. Nga pani na zabu na minicho. Na zamu un peu aveuglé na réseaux sociaux. Na minicho loko ezali boso na ngeza ke événement après événement ya ndi na ebina après événement to ya. To yo solo la. Famille bota, so za famille bota en tout cas kota. Parce que bolandango vraiment bolandango live.
bolanda showbiz oyo lokola kaka boza na kati donc boza jamais dessus donc soki nano s'abonner na kati ya chaîne na biso famille Libota News TV te s'abonner déjà babi bilengi eza awa s'abonner na déjà cliquez pe na cloche de notification pour qu'à chaque fois que ekoti en tout cas directement yo moko kolanda biso bato toza libanda mboka nazo ko s'adresser na biso tout ça l'effort tout s'abonner awa to cliquer na cloche de notification bokolanda vraiment ya bien là très bien en live s'il vous plaît bokolanda du début jusqu'à la fin donc toza wana pour na bino famille Libota tolinga bino tellement mingi nga naloba sans famille Libota to vivre te donc biso na famille Libota to sala famille moko ya kitoko na mama belle vie donc famille moko ya kitoko babaka les inséparables oya koluka ya ko séparer biso en tout cas ye moko ausuka mabela nzela na biso koya te to signa contrat balobi bolingo eza bolingo so lingi mutu de vrai eza question so lingi mutu de vrai mabena yo mona te mona ka bolamu na ye vous comprendre ndi tu pas to pona mama belle vie mo mabena to mona ngo te to mona ka bolamu na ye to mona ka nyo mama belle vie asala eza bien yaya eza kitoko po to lele ya trop artiste moko donc parmi les comédiens donc aza tellement que aza différente donc aka ba genre mo boyi vous comprendre ben fait aka ba genre mo faut aka ye alors la famille vous allez toujours brancher na kata chaîne ba bilengeza awa boko zwa penza ko o ba bengi ba comédien na biso ba bi spectacle à musuni tant to bengi spectacle à musuni to bengi on pambate puis et ça la surprise agréable nazo répéter tant on est sur la seule émission là qu'il y a des surprises bota la niveau showbiz oyo et matisa sur ma belle vie bon comprendre dans autant dans le baboy bon comprendre dans les jours J ndé bon comprendre de l'Hollandais pour le bas bino bo continuer na mafinga bino bo continuer ko kosele makambo bino bo continuer ko lukile makambo yaya biso toujours ka la showbiz événement ezaka moko nakomi kosepela parce que bato babimisa ba vérité o senti que ba vérité mo bayebi mo senti que eloko likambo soki ebimi pa mutu moko alobi yango mutu mibala bima alobi yango mutu miseta alobi yango bo senti que eza vrai donc bato mo baloba makambo bekala me bakoma na ngambo wana quand même maloba senti que tous les bato wana bakenda na ngambo wana babimisa pe maloba wana avant yaya il y a des vidéos il y a des émissions autoria mais pour les matoria na nté toyo tal c'est no ka ni na lobara biso na kata chaîne na biso ya famille Libota News TV to finga te pour mama belle vie moko alinga ba finga te j'espère to ko kango toyo ki déjà ba vidéo bimi o ba moko ba to bazala na mama belle vie bazo reconnaître que alinga kate ba finga mais bon mo ba yo c'est les émissions ka finga yaya il y a plein de choses à parler mais d'abord événement la biso to beta c'était l'événement la biso na no liboso parce que yango déjà primordial pour na mama belle vie faut réciter à la totale parce que non le balabine événement ou abimisi ou ezali mo solo na ye moko sans sponsor to mona ba showbiz ba tebele ba beta na ba sponsor abat mais belle vie a vu sponsor ya mututé donc bella production de Tchembo na nganje yaya il faut toujours c'est là en retour yango to linga ba jeter to liba vendre to la poste to ça na promotion loko la biso vous comprendre tout ça na promotion loko la biso kende na nous les restes on verra après to linko za distraité na makambo ezanga mutu na makolo d'abord ça d'abord événement la biso na minute atana kangi miso na mona ka showbiz na mona ka le 29 ndenge ezala na mona ka nde bacteur na so ba pesa biso ba meilleur na bango oh no esalama te na monde yaya babi spectacle ya musuni oyo eza ya musuni bato basala bango ba spectacle bakosa mais oyo ya musuni boyebi mama belle vie azwa temps na ye mpona kopréparer eloko et puis nde aza wana
Défaut na alinga réussite toujours. Tomber en défaut de qualité, bien bon ça ma réponse. Ya linga l'on soit ça l'on réussite ça toujours total. Vous comprenez? Alinga réussite. Ce qu'on appelle to lobani ça matalana. On appelle to lobani tom to linga c'est l'on ça la bien tiembo na j'ai ça la réussite ça. Voilà ce que to bien on n'y peut pas to linga ko bien to linga ko surnommer biloko. Voilà to bien on deni. To ça on deni. Et ma belle linga l'on ça classe. Et l'on est en ça ça. Non et réussir quoi? A zo apé tant na yo préparer le cas la apprécier. Pour préparer événement à 8 ans. À 8 ans ya. À 8 ans pendant préparer événement et puis bah tu vas ça la répétition, bah la transport, il y a plein de choses. Oh yo lobela. Parce qu'il y a lingi musala les até que ça lango pour que bah tu ba lingi makasi non eza musala. A ça ngo na cadre ya musala la ye. Musala esenga a futa bato wana musala esenga a pesa bato wana mbongo transport mbongo kolia fa pesa bango. C'est ça être un bon patron. Vous comprenez? Être un bon patron, il faut qu'on s'occuper de bato bazan dinga la yo. Bah on est sur les réseaux sociaux qui l'okuta. Tellement ingratitude n'est pas de ce monde. Monde de un monde ben gras. Vous comprenez? Monde de un monde ben gras même ce total qui ingratitude doit te total de musala. Tellement musala belvi azo sali zo singi fois à la bien abattu. Alors continuez toujours qu'on a bien abattu. Tellement musala belvi azo sali singi fois à la toujours accompagné na ba comédien malgré ba hypocrite bazar mais fois à na ba on. Alors ça toujours na ba on. Malgré musala azo sala et singa fois à na ba comédien quel que soit nyonso mokili ko koloba. Alors ça na ba toujours bien. Si c'est la kabila bango kabila bango. Et après ça ya. Alors changer pour la binoté. Et ça content à signer la nzambe. Donc faut qu'on dise toujours comme ça bino bo finga. Bon matin bino bo finga ya mata. Ya. Ngala tika bino kabina tiki bino sere.